pour na batu nga moi CV na ngane za bien mobile na ngaso avanda sepelaka na bala moi na magaza ka ko ganga makelele mais azara l'idée sous madrumate l'idée sous kakolité l'idée sous tabosité l'idée sur ordinateur l'idée sous combattre. Comment possible minimum respecter mukete pour filmer homme de Dieu vraiment boyé asa mutama ina makila to mona ba mitaka la musu ya ba salité so pa mabiso misuti to mona to comment ba programme misu misu so ba so comment la bloka salité na ba misu wana faut pas so lela on est comme moi sina to simeme moi mobile on so yembela nzambe mais bato be baza bato kozika bozo belela nzambe mena sima bozo funga ba fonyenye au moins ce qu'on peut savoir là kana bana no manquer bango arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Nga mingi na kolo bandi na Joël pour maya kolo se voir Joël te on se comprend mingi nde na funa na lo bane mingi na Joël paradis to linga ko mingi kongo exceptionnalité Kinshasa babimisi majabu vaseline mais Kinshasa c'est mais pays du monde fallait pas penser mon inga yo singa na son mérité de le bébé l'éternel je suis toujours avec héritier watana begoga la pour gako za nosa na sakana ye Karina comment on finit héritier comment on critique héritier mutamima e poto et ça la bino pe moi souci obinga moi me pesa nga kanda to vandi boto betama sola kitoko to sa bana la lisa bien bono tanya na so ba komba ese ne avant na ona sasa la émission posa ki makamna ngai bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko pelengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre joli kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango joli kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film père mon nyonso so balito benke kandumba ti e bonga esanga pasi ongano na balito boso benga ndumba ese kanga minga lelo komona mama wana komona na onanya zawadi asana auta no wa
nalobi ba mama pas marié pe mobali na limbisi nalingi na tout le moko ba mama bosaka ba marié mais bosaka na pomme ya l'idée suma duma bongo poigne Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Merci à vous, ma fidèle internet Nabiso ya Fimbo na Fimbo News. Vraiment, nous avons un plaisir et surtout à cause de Liboso Nabino parce que nous avons Nabino ba famille Nabiso. Donc, nous avons qui le mois de la femme Oyone Tobanaï déjà le 15 mars avec 15 femmes, ba youtubeuses, Peggy Titan le parallèle avec la nouvelle conception Pona. Copé ça. Moi si Oya Congo, moi si Oazo si la valeur, moi si Olelope Nzambe azotika été parce que faut boyer bango que la République démocratique du Congo basipé bazali ko jouer un rôle vraiment très important. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne, merci à Dominique Moulumbakankou 1P4. Merci aussi à Whisky Uchi à la régie finale, la famille reste la famille, pourquoi pas. À la coordination de Ken Piana Magizambe, un grand merci aussi Nabatutu Balinga Rabiso, Peggy Titan le parallèle et surtout émission Nabiso Mikolo Tobengango tribune d'honneur. Donc un grand merci Nabisika Obayambinga parce que le vraiment Nazali très efficace par rapport à ma solo. Je dis un grand merci na salon Queen Air donc Oza na Masimanimba A40 Bassi à Poto Bassi le monde entier. Oh yebike olinga vraiment souki na ezala bien vraiment boki mambangu a na matenge parce que azda le la paradis de femmes donc soko koti awa yebake orobima ndenge mosu. Je dis aussi un grand merci à la patrona madame Queen parce que yemta yambi biso awa. Je dis un grand merci à Karine Zolo le moté ma liberté closet oazali kolanda biso depuis Paris pourquoi pas na Karine Biasaka moté ma Raouliton. Un grand merci aussi spécialement de la femme na mère na biso Angèle Moussaïli Magizé mais donc azara na patience pe azala na kimia azala na onyo sonzamba senga rapona moi c'est azala prospère na vie lelo tribu d'honneur et Memi Bisso wapi Memi Bisso pas Carmel Odi à la fille à papa. Pourquoi la fille à papa Toroye bango ah parce que toro sola to lukake pe moi trop parce que boloba ke Kirin dika muto tout monde na vraiment adara trop agressive et surtout sera leki azanga argumenté parce que le lot solara masola sujet. Merci aussi na batutu bozala vraiment attentif et Orlando Bisso partout dans le monde grand frère propre cadet Tekasala
au hasard vraiment si branché na film à Roland Epso. Déjà Dominique Moulumba ndenge toza awa na Queen Air, donc salon de coiffure Iskaliga à Moko na commune awa ya Kalamu, donc na osengara na ba maman nyonso boya Kinshasa vraiment boya awa bozongara ndenge nini boya ki quoi, et surtout bato ba na Paris Belgique. Je suis avec la fille à papa au Bazapé bien coiffé ta awa, donc l'autre soloné par rapport Yarofan dit ça. Masolo, je dis spécial mois de la femme. Bonjour à toi, la fille à papa Carmel Odia. Bonjour, Peggy Titan. C'est parce que le Los Vingas. Le Los Vingas. Normalement, tu as très bien donné Peggy Titan raté quoi. Mais oui, il y a voilà, ils sont venus à l'équipe pour toi, c'est qu'on a sur la même morale. Sauf que soit nous même moralité na oyate voilà. Quand des alaga. Voilà, merci beaucoup na batutu balinga Carmen Odia la fille à papa. Na sekipo na na kandate. Waouh, ngamo na milula ga. Botu na ngabo benganga ernio so Carmen Odia ba makia ko wapi Carmen Odia ba sa ko suki wapi. Na sa rabino nulle part ailleurs. Toi na salon salon chez Queen, salon Star Queen Air ezana masimani ma A40 na couloir wana. Ba sa la suki waouh kano classe, ba sa manzaka classe. Bilo mo na kande londe na bimi. Donc on a fait make-up, tu mets ta make-up là, il y a propre, il y a bien, il y a classe. Chez Queen, awa, salon Bastar, chez Queen, yubno mo boye bi kaka awabi Bastar, ba kaka ke belé. Merci beaucoup ma famille qui a la repose ma confiance, famille qui a la de moi-même, balobi l'ami selon mon cœur, papa Louis Vuitton, elle qui a l'os, il y a pas de comme toi, mon boss, Grady qui a la boss des boss, Mobutu 40 ans de pouvoir, madame Audrey qui a la maman sociale de moi, maman Epster qui a la notre maman Bibi Kiala, merci beaucoup pour tout, madame Edouchi Kiala, CPI Nabango, Bodi Kiala, mon papa social de moi. Babi, mes condoléances, c'est la famille Kalombo. Mes condoléances, Nabino, Ornella Kalombo, boss lady. Elle est toujours belle, elle est toujours chic. Élisée Kalombo, ma copine préférée. Sarah Kalombo, Balobi, Dadju Kalombo. Hein? Dadju Kalombo, peut ça sango. Na Anambi, Analingarabino, Témé, trop Joëla Kalambay. On est ensemble, tous à Kana Petit. Tababi, Libangue Zambongo. J'ignore Bongo, ignore les tout puissants mécènes. Oui, ça a 13h, il y a Banalinga Rabino est trop beau qui s'est rabattu parce que tout le monde a Carmen au d'après on règle Kabango. Voilà. Petit temps ça. Non, Baliban bon bateau n'a pas exemple. Maman on dirait esthétique en réseau mais maintenant ma balle parce que deux fois c'est génératé parce que na yo ka batonso baloba Carmel Odia fait atobola litama atobola lolemo. Nettoie moi de maman bo et là on y va retenir surtout et pas moi si penser du jour ni peut-être l'apparence est trompeuse tant yo moro au marabout yo capé ba critique par rapport à esthétique yo yo bimela à le na youtube cause ta piercing to ta tatouage ni ko lobate ko za mo sandumba cause la moi si faut na manière faut na sagesse faut na intelligence maman faut na mtima moi munene na ko tsana nga ba tatouage na nga ba makama c'est un problème monté kati nanga vous comprenez. Il faut bimisa comportement ya moi si. Vous comprendre? Au cas moi Carmel. Tu vas tout bailler surtout écrit. Non le bango devant caméra na za Lyon. Mais na si ma caméra na songa Carmen Odia la fille papa moi Sinzambi. Baba devant caméra nga za Lyon. En tout cas bunganga. Takana mbala nga bunganga sona libosa caméra. Mais na si ma caméra sikoyo. Yo yebi même Clébo bula yebi ngo yebi. Ya batu ya Aisha Dula leki ya batu ya Mado bula j'étais sali. En cette monanga ni na linga ko bon séjour no Laetitia. Les partenaires dans 24. Vous comprendrez? Il faut en amener mon néné, bon maman, il faut en amener respect mon robot, il faut bengo ma femme. Et ça quand aux en battre mon souper, ah na tatouage, t'as na piercing mais qui bon moi c'est ça katina aidé. Oh de le bango le 8 mars tout bola tama puta kapona ba sentiment mon abino qui bon moi c'est ça té. Peki te cause na tatouage cause na piercing ngolo bateke fia na za mon. Yango même no mabala te moni ndeko na. Te bebi babala ba za tatouage, e bien ngote. Ah OK. Oh batu oh babali wana so ba za ba camarade nanga. Obitaki bana tatouage bana ba piercing. Quoi grâce tem. Azana tatouage sans piercing. Manyande azape na tatouage, azape na piercing. L'autre là pas na tatouage, azape na piercing. Siko yebisanga. Est-ce mi bal baboy bon pour na piercing na bon na tatouage na bango. Mais grâce tem moi à divorcer déjà non? Non mon frère, non s'il te plaît. Tout zonga sona ben wana te. Tant to lo baki a divorcer on na esengote. Ça veut dire que tant to linga mi bali, nzamba tindela biso balokola support na biso. Nzamba tindela biso te ke ba mi bali mo ba ya ka ko faire sur ya biso na baki nsasa oyo. Non. Koloba ke ba divorcer ba bon non mais bobi passe les apande de côté.
Vous comprendre? Ngai Carmen Oda suna bimaka pona ko lobanaka pona ko se défendre. Bato nga ba sali réputation nga, bato nga ba ma bemo répondre nga na yaka mena yaka te pona se kai. Non, na bolingo ba se ka muntu te. Bon mona muntu tam sa tia maquillage à tamboli masa yete. Ça veut dire que mi balo bazo yawana même coup grâce à Zui. Ya pina bato muso pe bazo me baloba pété. Et les kakabou. Tellement biso ba star bato be ko mo linga ba vie privée mo ki internet ndeki mais so ya pona yé. Ndenga na ebeli ali ngome mona internet cité muta mema makamne na internet eza mbali nae voilà ti lelo nsamba sa eza na mabongisa nzambe to yebite divorce non to monte mais mabongisa nzambe o mobali wana salaka pa na boyebite supa za comme t'esprit akola la pongi pa meli pe poza kufa kei parce que mobali a humilié a diminué taka ni ndenga zalila sko ba dimno siko bona ba réseaux sociaux na banguna na bambanda na bato mabeba sangani bato nyonzo ça fait mal yo mona ke muntu moko boye aya vers muntu abimis na pe mbonga après quelques mois à saluer. Est-ce que ça qui d'abord vrai choix? Oui, soit qui m'a senti que balé parce qu'on a qui choix naï. Mais et ma comment ça mais ça me dit m'ta bimi ça m'tona na poisa. Pour ça batala qui suba que nenda ko bala tam so ngo faire souffrir moi na bato. To linga ba mi bal moko o ya baza ya bisoté. Biso peto lovi yango, biso to ba star, biso to ba ta gracia, biso to ba la dona et simbi to keto fini. Au moins biso ça to fini bato. Bato ali mo ali souté. Bato mo na fini déjà pas du tout. Ah boyo ka keli sou. To ko linga ta ya po salir muninga paso muninga ziwana to se obo mo na zo seka zo le otama na ba voiture mo yebi kati na été voilà tout le monde azo ba ko soko na ninga ba kenga pe Carmen Oda na zo coûter ce qui est le coûta mo mwe ke ngata mo se kota ka réseaux sociaux parce que ngali nga vie privée na kota na réseaux sociaux mais mona muninga alinga ka pete kota muta sai force à faire et amba ne muta kota makamwana na réseaux sociaux voilà c'est ça. Les deux tour amania à Bali est-ce que bon mon été que beaucoup ko zo li sous même problème ndenge grâce témoignage parce que tant rolo ba ke boa ba youtubeuse hein bat ba ebibino boa bat bo créer ba buzz et lelo est-ce que to rolo ba ke choix ya mania et kozala ndenge moko te na ndenge ndeko grâce témo auto sibir non bat ba koza ma passe mais ba ma kamnde mo rote non mobile yo ko no tu no mobile ambe to pitanga côté la mobile te to lo ba ki en opinion ça 20 bala to yebisa ki ke Joël to ti koza ba ku ne kati kiri ko linga pété yo pe lisusu ya lisusu po biso ndeti toza ngana ba mura ba biso to ba masa to yebi ebandela bolingo wana nde fonctionne to yebi yango ça veut dire o mobala prometteur biso yango to talile parce que lelo so meko choquer sous mania ezama be makasi yango to senga na nzambe batina so mibal oyo to za be res na to mabala o mobala pa ozala re na ngam no zana ye to zala dialogue harmonie respect valeur yango ndeza kisa bolingo yango meleki ba makenda ba binde wana surtout kana respect dialogue harmonie makamona tout et ça non bien vous comprendre bon mi balo déjà bazo ça so boza e biso tenza mabimisi monde na poisa desinga Carmen Oda pauvre fibo sumu tout monde ngosa aventure pas ngana na mabi nzambo bimisi nzambo ta ke mona ça au film de père et de mère pourquoi yo lingo ça aventure na mona o ça veut dire non on finit on nyata on yo que lo mawate voilà ça veut dire que to biso po ya manya peut to ndela ki ba bonne chance ne to tonela pe mo ninga conseil pe zala ki parce que manika lo ba ke bobi pe ça ba conseil te lo kuta on est ça de John on est ça ngo bilo connaît ça peut prendre monter to aider camarade na biso problème et longola ninga Carmen Odia et longola Laura Chou et longola ni Nora Kalonge biso to za kelo même chimene meng et longola ba kombo na biso te to sala ki on pona ko sepesa ninga na biso to sala ki on te pona ba sentiment mutu moko za ndumba wana ne kirana za te on se comprendre mani kina ngo ba mamna été parce que ngana mona ba mama ngana na ba tebele ba conseil nga suma ninga abanjo ba mabe pona nga ba bengo ko finga mani kete ko batina na ton finga été mais conscience na yata un jour on comprend qu'il ndai ko ba mabe mo pour na bana bato mais là ça ka bosa na kata sana mwana babe atasa mwana mobali aza mwana aza pe na mwana mwasa munkeme mwana mwasa na pe un jour tombe au sale a capacité pour y pas les kana ba TV a emilia bana bato bala ni singa na skalo répondre mani kete na skalo finga mani kete mais na bato tous o ba ko karaté ba supporter que ba manka kai voilà tous ça ba danser zina tous ça ba nite ça promoter nzamba sunga couple paradis ba kende toujours liboso ce qui m'a bé moko lingue ya nzamba vraiment elle pendant avec ce sonité pour tous à la bien voilà c'est ça les cela va passer na bino parce que ba lobi ke passer pe ko rattraper mutu ocho lo ba ilo mouvement na Hollande vraiment obi ke est-ce que par rapport à la réputation na bino ne bozaki est-ce que boko linga te bo soigner pe image lone boko mi oba ça la clé tout ça la ndenge ni ça la clé ba yebi bino ke boza ba film yo lobi ke
bois bandumba te mais batu na internet ba yebi ke bois ba film bois mo bulu bolimana ba musicien non ngako depuis na botama na la bana mi sente depuis moment na fandi bo na mona wenge na betaka ngo sete botuno bana nyoso wenge ngano na bima ngana musicien te mi nzamba za likola so tala ngano na bima ngana musicien te nga komisa bato na ba pire vie na pona sa to sa système so yo yebi to zalaka mi 500 micro père mo nyoso so balito benke ka ndumba e bonga esanga pasi o ngano na bati bo so benga ndumba ese kanga minga lelo siko banduma ngone ni ba balaka banduma ngone ni nzamba pambola bango au moins que c'est que nous sommes à côté de la biseau. Voilà. Carmel Odiato Mikato un peu côté musique, aux chroniqueuse au Lelo, youtubeuse, mais position non plus un peu perturbée parce que parfois tu viens d'héritier Watanabe, de Ranson ainsi que de Fali Poupa. Est-ce que Lelo tant que ça youtubeuse, position dans le Lelo tant que soutenir un artiste voilà, ils ont un chagrin. Ngai batuna sona soutenir mon télévision c'est Richie Watanabe boye bibino nyonso goga la purga parce que ngana mona na ngana bime periti si batu tuwana ba yambanga bazana ngabe parce que bamuna dana zana héritier bamuna ndena zana héritier ba yeba ka ane moko ngana héritier to solate pendant 2 ans et demi parce que le mona ngana tika ko finga héritier te na tika osele lo mo mabete ngo moni batu tu ngana mela nenga logique ngana mon héritier et bon Fali oui Fali na sepla na makamne peso sali bena yaka awa dadi so sana makambo asali ya kitoko en tout cas to sala ona pona ko défendre musalo ya sala mais la zamu wana héritier Watanabe badori shumba yebi Hervé Monza garçon de luxe ba yebi ba jomo donc ki Caspey Regine Lunga Salva Kabasele balobi Made Bongezula leki abato Salva Kabasele soko tele pembeni Rachel mukuna wetu bébé jobo sala wana voilà batu to wana natangi ba yebi ke ngara mwana héritier Watanabe même ba Zorignat ba Michel Omba Fondation Michel Omba par rapport à tout ça Mikolo Boye Babi Fondation Michel Omba la voix du secret balobi wana fondation ya Michel Omba batutu bayebi la voix du secret balobi bango bayebi o ya cœur azaya héritier Watanabe goga la pulga cause non mais na des ans okima kababi que c'est vrai que okima Karine Mokonzi parce que on est ko pesé jamais ko kimeti na otika lo kufate na tika la ko banga ete pour na vana nenda ko morote ale sangate akabelanga mobali te akabelanga bodi te akabelanga periki te yo pe ba ennemi belé ka na zana ennemi na mutu tene sinani yepe azala ke ennemi na ngate yo na siwa bosola si on a autant sola ne ko ta poisson après quelques jours à gafé non so nene ngasi wa to bita ta ba 7 ans. Attends, 7 ans, depuis 2007, si je me trompe pas. C'est quoi Nini Babi qui est surtout yosa problématique maintenant. Na banane, ndesha banane. La vérité nangai. La vérité, ngala batu tous au tabon basala ngamabe. Ngala fait des problèmes te. Bangone mbasala ngamabe. Muto yotangi kombo ya mirinda na ngala to tsolo bundate. Ça veut dire ça que ya mirinda. Bon, ça ce n'explique comme trop. Ce qui ngala beba na mirinda ça que par exemple ba sera ça na tabu fatu c'est ma sœur. Comment on a que yo ça na tabu fatu ay daw na mo ebele après mikolo baloki tabu fatu comment finga tabu fatu. Maman ngapi na zabu Carmel odononzi mata finga tabu fatu. OK peso que finga moi viens pas qui vient na biso. Ba kada ne kanda zalaka. Moni place ngana to beba na. Bongo na bana côté de milai na bato wana mais ça te ki na fanda boyo ko wele la mobali mosinzo ngata yebi bato babete ba ko wele la mobali ayebi bato babete misinzo ngali nenda ko moko te kanga te apesa nga bodite akana ba respect vers nganga pela na ba respect vers yi et si bon mon jour on dit ko finganga tu te poses ngakata asana afinganga te parce que alo bareka ka mutalo baloka nzokni no ki pete la so boy mais oyebi bato ya fingaka mort. Parce que toi, tu as respect. Il y a personne qui a respect, il y a personne qui a respect. On se comprendre. Ça veut dire que tu as solo là. Nazara Tamsou parmi bateau, il y a présenté la vie. Nga Carmen Odan Sala ton bazara oui oh oui oh na loba comme ça émission la féliciter à présentant à Manu à présentant ai nani vient la biso nani comme les autres qui mangayo et ya kaka Jean-Marc non les blancs belges moi ça là qui naï on va se rendre sur la biso mettons donc quand matin de lukato quand ma ngada la saka de esprit mais le nzamba sunga ya pc mbane ya vanda kimia ndesi ngana boki na keba fleur ça veut dire biso to luka mi bale ba kola sapato na biso nde ya la tra 40 so pe 40 na juste ndenga pe la tra 39 na so pe 39 na nga juste to lingi ba mi balo ba so ba porter malheur na vie na biso te soki oye po nuire biso po boya po nuire biso na vie na biso biso meto baby sa ba vie na ba mais oui nga lo ba juste ba vérité même chéri Katumba ebi muluba de luxe to zande bongo oye po nuire biso pe to sala ngo voilà to zana te po ba ya ka po ba nuire biso to ba finga ka biso ba baby sa ba réputation non le lonzamba sungié
nzambe vraiment sunga mobala na bakina eza hitude après 2 mois ou 3 mois to ki su yete mutu mususu wana pe mabe voilà wana mabe par rapport à ndé nini eza na batu musu bachanza mibali tant musu comportement na eza mabe ndeti ya mirinda la ndé mabe te ngana mona na vie na muta perda le quoi cha marque zate a perdu le quoi ba blague parce que alingo ke na bolingo ya mo le quoi pe ba blague mais lelo na moya kona ko mo luka bolingo yona bi na sambela na binzamba pesa ye mobile oyo à comprendre ye ba se comprendre il y a comprendre mobile va comprendre pour ba vendre bien mais comment on a tout passé nos chances pour titre banane ko tient pona pe feli na nga ba feli ba yemba banzembo banane yemba banzemba tebe belé to pesa non au azani siko chance totale non voilà c'est ça. Merci à Ushia papa na donné le Ushia. Merci aussi na boutique boutique Charlie na Istanbul donc Charlie Luboulou aux a besoin ou la ta chemise classe le la Peggy Titan le parallèle né Mikolo na moi de maman dans autres défilé quand na ba chemise donc contactez Peggy Titan au sali commande na yo donc au reconnaît merci na Coco Arafat et pourquoi pas na Joe Lily Atal en chère annonce pourquoi pas na Claire Boubou la mignon garçon de Paris le baby face. Mais Clabo pas à vraiment toi et bien. T'es le couteau avec tes Clabo à vraiment. Ouais, Carmel Odia, merci beaucoup parce que Tozo qui est bien nayo. L'isolo où tu connais quand Mike Kalambaï n'a dit que yo zappé analyste youtubeuse mo boyo les autres mots télé mais la rappelé bas sujet. Et les lots les cambo ya Mike Kalambaï auto mon a peniel le lot a traumatisé les lots a sali ba bêtise mais l'autre mon les asco tour ya Mike Kalambaï. Dans la vidéo nous sommes sur qu'il est étant que y aura moi si Maël. Torope ça faute pas non. Madame Christa, la patronne, la belle balobi boutique Christa na Willery wana afa sa kalfungu la Christa balobi fule nzoko pe sa sango na Pierrot et tout le monde la ligne rabino télémètre père ngai na makamyo c'est lequel on peut sa faute ka pa moi si ngana bolingo la kondana mobilité comment na mama wana comment na nanya zawadi asana auta no wa nalobi ba mama pas marié pe mobile na limbisi na lingi na tout le moko ba mama bosaka ba marié mais bosaka na pomme ya l'idée suma durma bongo poigne oh et bon ça na commissaire wala za premier Kalambaï asala on a na si qu'on a tuni c'est là nanu on sa marié c'est là nanu quand on lingo ke bana mobile bobala na rafolo yeba mobile ko kisona mama nyonso ayebi ya munanger ya mutorcher ya planer yo bali kata msupo na mbongo yebi ke biso er mbongo zala no musika to lingano ya munanger ya planer ya muka plano o senti que mutorsi ba torselon na ko ti mais maman oyoki sinon na famille no soni dede bano yo boti wana sa sope mama ba biso pe 4 hein même soupa nango ba ko sape ayete ya André si comme makamo e bimise ke sama mabati pour la kisi moto wa mo sa ndumbo kisi so soni asa mo sa ndumba likolo ngasa malédiqué comment possible ala minimum mate respecter mukete ko filmer homme de Dieu vraiment boyé asa muta maina makila bakala ba sentiment na ko mona pe vidéo na sa et elle kambu ya leloté mais tika pe ba frère ango ba mona makambo est-ce que c'est vrai ngapela on ngo za tricage exact te bolongo la Moïse Mbiela blokwana eso bi ke Moïse Mbiela na passer na mai Kalambaï ba bande ko ba ngana yeba bango depuis le matin na première ri ba tambola ke sika moko ba lia kama kamunyoso nalobi moi ça bat nalobi homme de Dieu nalobi tala pour ba sai na nzambe o mo biloko tike kote ekwele la bango parce que so hotel na monde ba to ba numba ko ba sai na nzambe bazati o so comprendre to boya kate ba sabatu mais tango bino ba obima likolage bo vandi botemi likolage ya botea ka ba to ba bilongo bo nzoka ne bilongo bo sala biloko wana bo sala pe mayele te père mo ni biso nso to sala be miso bo biso tout na ba passer youtubers to na bato ba kana biso to na bato ba tila biso ba piège ela mo bali muso ndo kabelo mo pe a kabelo betelo ka ki o le $2000 ne ala yaki ka panguiri yo faire chier et ben arrivé de j'ai pas non que mo sala nzambe mo bo peut-être ayo tenter telinga ba sala nzambe te dakola la mo sala nzambe te wala za ba malédiction mo eliwa dakola la mo sala nzambe te za punition veut dire que asala lo mo boya mabe mutalali on va dire qu'on filmer et ça on a problème et ça qui piège yo so ba au sala mo bali trop fort lo bango mais il y a le bien au moins za femme mariée si comment que ça piège ndeni mo bala ba ke moi si na yo ke ça buso ba mo boyo wana c'est que faut balandela mo bali wana parce que mo Kalambaï ngana no eza hotel tonda il faut balandela en place voilà qui balandeli moi si wana balandeli mutu ni la filmer que le bata fait na fiston ça y bon séjour non à Paris na en sous le zolo on se comprendre il faut balandela bato pour ba kangisa bango parce que trop c'est trop to lembe miso so mona ba mitaka la bato to ba bêtise bato ba TV wana miso so ko mona malamu te to mona ba mitaka la miso ya ba salité so pomba biso miso hein to mona to ko mo bele ba programme miso
miso ozobeba biso komona biloko ya salite na bamiso wana leke yo banaki bakinoisi ya solosolo bavrai chéri batanti na supu soki olingi obimisa bote na oyo elengi bote na yo ya lola tala salon de coiffure dame oyo ekobimisa bote na yo lokola na lola yango oyo salon Jansi coiffure ebengisi bino nyonso bavrai chéri bavrai tantine tuna ngai nini awa na salon Jansi coiffure bazali kosala nyonso ongai elongi na ngai mikugu ngai elongi na ngai ezali bien te esimbaka te na bacoiffure boye to suki na ngai manyuka yebake awa na salon Jansi coiffure bakosala yo kobima kitoko na niveau ya 2 fois te na salon Jansi coiffure bazali kosala nyonso lokola manicure pédicure tissage défrisage coiffure mariée pose lace pose closure pose cils plaquage ongle maquillage make-up soko kotaki kao okobima ok na niveau ya kosakana te soki okomi na salon Jansi coiffure okokuta bazali na takeaway na bango mwa libanda wana c'est-à-dire mini terrasse oyo ko permettre yo atoyoki nzala okolia mwa loko omeli mwa jus na yo oza mobimba adresse ezaka se moko salon de coiffure dame Jansi coiffure ezwami na croisement des avenues Kasavubu na Oshwe numéro 2 en face ya hôtel Picasso na salon de coiffure dame Jansi coiffure yango nde ekobimisa beauté na yo oyo esengeli ozala nango na lola dit amen basupporter bagangi na besika koyela bango bafrère yango parce que bango bamini biloko tozalaki yango bien moïse mbi akenda mopanzisi elene alingai kolinga kofaire chier awa omoi elene akenda na paster moïse mbi mais paster mise atela misi lokwa aigle beloko sona lande yango nga na mosali na nzambe atika za mutu mpe basema nzambe bamakasi na biso bamakasi na mutorsha mukamate babi etolomo mpe yango babi etolomo ndepe naza biso bana bapiese etolomo piese ira loka ya wili musheni koda mboka oso comprendre baza bato to comprendre bango mais botala bato nu ya kosala na bango délire tala lelo sko place oya koeli soni sexe pe koti na église papa komona basera kitoko mona église mo basera kitoko basera mai kalambai bato babanda ba bêtise wana bomona bango te mitina tata mama bakufa na basela na nzambe tata na mama bakufa mabeta mukwa te amukwa te bien mukwa te na chiluba na linga elaxini tata mama bakufa na ba mukwata owa mukamate ya musimba na sa mutakolanda te mire pakavu vous comprenez? Pas de quoi juger. Nous t'as fautif non local liboso nga lo bana mama wana. Yo tiki mobali na yo. OK ko ça ba bêtise ba pesa ba mobali limbisie. C'est que zala ki ba je na bango. C'est que Mike Kalambai ala na bango ça ba je ba luka kanisa bango. E ko sali musa na nzambe. Yo ngi mobali na sala nini? Na minito limbisi mosi na. Sipo baluba chiba wa zonga te. Yebite pa baluba. Ko mobali na yo robimse nani? Ada yuma. Ole ki yuma nini? Ole ki yuma ezani. Bolingo. Bemba bolingo. Mobali kuta bengi okaka okosa ke ozala ndako bébé je suis à la maison mais vous allez faire son moi temps moi vous avez compensé petit libala vous on a battu belé ko bakuta moi si ya papi mboma nani moi ça papi mboma o ba nena ndako il est pas supporter ta mona ki c'est exemple mobali na bien publication mona mobali ne moi c'est ndé moto ebi mobala ndumba tulaka te mais moi ça ndumba tulaka nsambe na ko za dininga za bobo zo soute na bien akimo ça délire. Ce que ça mutini on peut se confiance wana. Pour tout le monde on monnaie ça suspect, on a tout le monde est suspect sauf Dieu. Nous vivons de l'époque de Guy Kidjanga, 500 € c'est rien. De quoi Marie-France Kidjanga bonga Patrick Kidjanga. Dans le Bible nous vivons de l'époque de Guy Kidjanga, 500 € c'est rien. Bureau, tu on se comprendre. Il y a tout le monde est suspect sauf Dieu. Maman yo za ma femme mariée. Tu as pas expliquer. Oh ben non yo comme explication na yo. Tu as comme na ba chambre, ti makambe belo ba ni pe ko snapper ko mobile no la tu alliance, on va ni pe ko filmer. On va ni ko filmer na intention nini. Mais Kalamba otulanete. Il est beau. Est-ce que vous avez besoin que le pasteur le lot réputation les obé baboué. Vraiment le lot dans le ministère. Déjà ton message na ba bêtise en. Tout ça ce qu'on est au boire ba, mais c'est toi ba nzambe. Déjà ton message na ba bêtise. Dans la méthode parce que la faute est pas ça. Na lobi nga na konta na mobilité. Dans ndumba ba ndumba. Tu vois penge komboni à part ndumba. Okocha. Il a ndela ba respect. Obeloni non ça ba maîtrise.
nakoko manquer de ba maman te en plus toi pe na moi ba maman la perda maman mo pa oxybino soni pe na mois de mars la perda maman na ngala lila ke tonga me dit pourquoi mari ba munanga odia elle la ke chaque jour nakoko manquer ba maman te pesa la ngabete mais ya zo pesa nga molimo manquer yango no senga saint esprit kitela ngai na manquer te sona raisonner pe notre maman bibi kela maman adoptanga avant de mutema nende zongi so sinon te ngai na manquer en désordre mais pour le manquer mutu et c'est un passeport te carte électeur te visa te nyonso te so ko bilo to ba na internet wana amu kwata za kate to ba mona ke ba journaliste ba ye ba vandi po ba sa banalise ba ko ba amu kwata amu kamate amu sima amu non to linga amu kwata te to na besoin amu kwata te to na besoin de to ba la bino ba vérité Gloria chez Queen ozo sekanga na ko poto na ba perruque na nga Gloria langi c'est ça oh Gloria langi oh Gloria langi le ke na perruque la salon le lobby perruque nous a bien perruque nous a bien na lobby Gloria na salon ya Queen na ko belelo liko ba perruque na nga asela nga ba perruque mais na esa ke so ko ya na ngote na belelo asela nga ba perruque akando ba perruque nyoso mona no ba komba Gloria poani Gloria ba bisu na ma chérie Gloria wana mutu nanga Christelle Kabe ya Mobutu Galiboni na Mikazadi wetu Christelle Boussano la lingarabino télémètre Kabe ya Mobutu on est ensemble à fêter na Marous na Rhodes na Chypre Chris Akinene aussi Bluetooth na lingabino voilà na ça lelo basi lelo barozualité ya nini parce que on dit mi bal pe ba ko mobanga parce que basi no so bana mandako mabala lelo on dit mutu basali piège à bon c'est que bana ba quand on rendre mo on se comprendre ba guerre mo bazana ngo comme on a ka geste na salami elle lo mo bandoko na passer Mike ayebende tasaki s'acheter et ça piège ngai ce qu'on a piège la fa kanga ka mama wana il faut ba tout na ye mupesha comme na biso nini biso so ba YouTube exit mupesha azaka clair ya azaka clair bo fingeni toto kitoko bon ya azaka clair alobi ke yango Facebook to YouTube comme tribunal abati osamba et comme tribunal tout ça le problème te bazo la so ba matière to na droit loba mais maman oyoki sino no famille na soni oyoki si bana na wana soni na mobala ngo limbisanga okoke limbisa no mwasi na facilité we c'est que ça qui na piège c'est que bato basala ki balinga batinda ki mo na piège ba yeba na famille na mobala fille na sopi ya mama wana mais asa jeune fille na lobi asa jeune fille so sa jeune fille na capacité au manquer pe kitoko rose appelle génération moko asa jeune fille balé moi avant moi pesa nga âge na so pesa nga âge ni na ko manquer en désordre on met en désordre na ko kata braza na mai ça veut dire que pour kanda bazo salir basali na nzambe basala bango batu bazo salir ba homme de Dieu batu bazo teya batu parole batu bazo yembela batu entre nous tuzonga basala bango batu mais basali na nzambe na faut bazala pe en esprit ba okuya pamba likola to batu balinga mukamate makasi lokwa basali na nzambe bazate balingi pe tomate makasi ba tomate nyoso ko paswa ya ba bele ba ko moboya na ba basa mo ke ba église poso mo sino akito moni ba erreur ngo église beto moni église a Maikalamba moni mo so mo kitoko lokola queen bazo le kanebo kuna ko lingo sambele pa Maikalamba Fatima kapinenga mibwaka makana boy siko bango balingi bato abongo bato ko biso ba Carmel oda bazo te atoza pe en plus le ba banga te atoza alliance il faut ka passo la tomate les abominations que c'est ta comme na suka Christelle Moudimbi, les Cassandra Moudimbi, madame, triple madame, Sandra Moudimbi, le rôle à table, vous faites madame, le rôle à rachet top modèle madame, Christelle Moudimbi, Salara Wana. Christelle en a coloba Carmen, Ngande dans sa maman, tout le monde en a mokili. Dans moi, Sanzambe, Tanzambe, Mama Bissoni, sonne aux abois, Moutora passe à Moutazate, Porto Comina Souka, Osmamba Souka, tout le monde. Il a tout le monde, tout le monde Souka, parce que tout le monde a fait ma jeune fille à Kinshasa, ma demande à homme marié, ils ont sans enquête. Les homme marié, ça fait un problème, mais il pas de là. Surtout le bibi, so melo homme marié, le kuta. Nga na bomba raté, ça a wanga moko boy. Mais la kolinga tena na famille, bat na foyer, bat na ketanga en désordre. Non, nga na part nanga. So ba benga ya kozi mwanga ndako ya kozi so mela kolinga te mokili to na bebi sa foyer na pas mais père to ça basi on se comprendre biso to sala pena ba foyer ba to se to ko trouble biso ba ko sala bison so ki nga na sala ngote tamsu mwana nga tamsu koko nanga ba lie kitaka on se comprendre nga ma mutu wana na ko nene no mwa mwasi ale deuxième tour na ko na ba frère na biso ba frère ba lingi coach ba ko ba jouer ba ko ba jouer banzima ba pola la bango mais tatami kakele kana tatami bazonzima to pola tu imagines dans jouer mon basala biso banzima ba pola mais on ba kela tatami toko
tokomi na suka yozali nzambe elonga na ngai nabeleli yo yawe na ngai yawe kumama tokomi na suka tanzambe tokomi na suka makambo tozomona oyo nalobi ofena mwana tomona bamitaka lebele tomona wana bakinisa sana yo mona ngoza normal omona ngo normal ba téléphone na biso comme normal eza mabe message na biso eza wala eza malédiction mitaka tomona ndeti frère ala yembana mama leader pede tablo tomoni faut pas on est là comme moi sina to simeme moi mobile oso yembela nzambe mais bato baza kozika boko te siko bato musuni ndeti ngana fa ndanga bona batatu na ba persi yo mto te nga okoza mama na réponse yo moko to sali sumu mobo ekutu o nzamba boyango tina suka bozo belela nzambe mena sima bozo funga mafonyenye au moins ce qu'on peut savoir là kana bana lo manquer bango kana mingi tellement manquer kombo ba pesi Mike Kalambai frère Mike Vaseline et Majabu babimisi Majabu Vaseline mais qui ça c'est ça mais pays du monde babimisi na Vaseline bachama Majabu Vaseline na ba malobi likaboze Mike Kalambai mais ngapa pimba mana yo sa nini yo kasko Vaseline ndenge ki tala bakoko ba mutu tala bozo pasa ke mutu azana na hôpital mutu azana na hôpital crise amoni na camarade na EPD et les ba okuta makambu na esiko na kata na prison bo ba na hôpital so bo ba so kambuya Vaseline non petite état marqué tozo lo bato c'est quand même ndesi bango basé na nzambe faut pas ça vraiment sage parce que na bato ba ozana bango bana ba problème na bato belé bana ba rando na bato belé ça veut dire mutu akotindele mutu c'est les problèmes éviter mais mana ba biso ne te tourna ke to na bato bakana rabiso mutu msufu mafana bi moni audio kanda lo baba véritablement na bona lukana suki sai yango mona nazana moi fier moko bona nazana moi clé moko boya makasi pona bato na nganga moi CV na ngane zala bien mobile na ngaso avanda sepelaka na bala moi na magaza ka ko ganga makelele mais azara l'idée sous madrumate l'idée sous kakolité l'idée sous tabochité l'idée sur ordinateur l'idée sous combattre on se comprendre et ça moi bien na sa sona lingi mutu na ngana lingi so esimbite chikicha cha kwini toleki tokei po biso to abasta esimbite longwe okukuta na malamu to vandi na nati papa na ngabwe e vandi kitoko esclave azara ngayo. Merci beaucoup Carmel Aude, nous sommes arrivés à la fin, donc je vous signale que 15 jours, 15 femmes youtubeuses, il y a moins de la femme, donc déjà na roulka, déjà na annoncé bah éviter la prochaine bah oh bazoya déjà, donc après Carmel Aude à Torozana Fivette Mayamba, après Fivette Mayamba Torozana Fifi Siwa, après Fifi Siwa Torozala Lisusu na Ndekonabiso Laura Chou, Torozana Ye Torozana Pena Gina PMF ainsi que Kissinzora, donc moi Oyo, tout ça vraiment na ba youtubeuse non ça vraiment ba briller na kati internet je sais pas ba prétenir ba retenir en ligne oh comment oyemba na mekaranga ka oyembi voani on a ça l'avant du secret oyembi voani po yoki komba fifisi wa Michelle Obama te nandeni na problème na et là moi ça là à 50 pe pardon c'est si là bon c'était pour la mode non ça pas de problème non te ça que l'homme mêlé et là je mets à la patronne et là je sais pas benga kanga il mo pas benga c'est ce qu'ils a ka ici là abobela ngana papa biso non ça pas de problème c'est le cas là c'est tout mais au moins qui n'a le ba vérité le quoi salara et si nango voilà c'est ça bino utikali na Kinshasa fait bo ba boza na moi communauté moko tout le monde a bino bozaka trop accroché et qui rinde ka bande comme susu ba tout le monde est suspect sauf Dieu bapexaka muntu te ozo comprendre tozaka biso nyonso toza famille toza libota voilà toza vraiment libota letisa mwamba ndeko Eve Malu je t'aime Tchétché Kos na Tiriki Belinda Red na Tiriki balobi grâce masiki na biso pe na Tiriki bana Angola bientôt Angola toto ya temberito atana be la pulga cause non ça azoya na mboka bataba chouchou play balobi chouchou play wata mémoire Angola na linga hérité pour on va voyager té la linga hérité on va voyager té ngabona kenda Sinzora Simanayo maman eza problème la fille à papa eza problème depuis Mbabe ngango nini la samba eza pe problème on bénéficier bon profiter wala papa ngala sukona linga na ninga profiter ni Karine kuta bénéficier pour nous besoin ça va bien mususu na ko misa dala lo ba déjà yo lobi ke mutabimisa mais zo bénéficier na succès ça va mériter ça il a la vie et l'équipe va voyage obi bato to voyage siko na voyage ba liboso na bango tongo na yeba ba mboka ebele malili ndezaka na yeba ke mati avion 8h du temps bato ebele ba yango na sima na ngana welela rate nga welela lote eso yebi ke zaki tunga pele ngana za Espagne ngai Shakira
Olivera, Cédric Mungu, le quoi 3 personnes. Nana Nipe, du Lombala. Tout ça visa, tout ça ebi. Ngerita benganga, batmaye bango, batmaye ko comprendre ngo tangu vena sonzo rabazela ba mboka ba tumulanga Carmen Odozi au moins ça qui honorable Zakari Baba se ushia bango tout ba tumulanga parce que bébé ki ngana zwa. Asa papa ngana linga kina bolinga profiter. Vous comprenez? Na linga ki fana bolingo ya papa na mwana. Na vie nanga nana misi ça c'est nga bolamu ko héritier ça te vous comprenez asa muto ana mabene mais na vie so ngo sa muto mabe kanisa bolamu nge héritier ça nga ba bolamu ibele nana ba voyage musuna kenda na suki na bengie transfert et puis quand ko mta tinzinga voyage pour hôtel yango za pele ko mbonga visa za pele ko mbonga bien ba transfert ba tindelio vous comprenez bolamu leke bele ko linga alinga ngatka yo ka so meminga voyage ndala sika linga non nayebi saka ne ba PDG bébé beloy omoni kombo bino bobenga le bébé l'éternel fane bo pesa ngonga i Carmen Oja talanga lelo na saka na pulga na kana koza o ba pesa Karine Mokonji na silika on dirait swaka yo swaka nga o Karine vraiment bénéficie ma débité na ko to po na tetika OK c'est bon ta bénéfice na loba kango depuis 2016 ou 2017 et saka PDG beloy un jour comme on est que balukela bina ndenga mabe fallait pas penser moninga yo tinga na so mériter le bébé l'éternel je suis toujours avec héritier watana begoga la pour gakoza non ça dans ça kana ye Karina comment on finit héritier a comment on critique héritier mutamima e poto et ça la bino pe moi souci obinga moi me pesa nga kanda to vandi boto betama sola ki toko to sa bana la lisa bien bono tanyo na so ba comment ese ne ne avant na on ça la émission posa ki makamna ngai on les a manque à respect les a manque à respect à répondre une fois à répondre à batunaye oh ba yeba ni mo makambo nga répondre nga une fois oh ba tutu baloba Carmen a fait le lokum ce que tu vois na tableau boto sa bana lisa ki toko on ngo kota ke lo mo boy pona makambo boy c'est pas mo héritier car non ça attend on a tout tout ça bana lisa bien na attend on a avant d'attendre à commander ce que bino bovant sangala tanga commander azana. Merci Carmel Odia. Merci Carmel Odia. Oui, merci beaucoup Carmel Odia. Batba retenir nini. Puis hello on est au tique là. Bah tant que moi si parce que tu en as moins de la femme, pensez des journées. Moi si faut amisa non qui boyer qui bo moi si ami pesa non bo valeur. Et tant que moi si valeur vraiment ami pesa si valeur wana o po batpe ba ko pesa nango. Et ça kate on a la tili puta ka ba symbole na nzela so nzela moi moli au fongo li puta on peut kangyo mama lobi na zo zemite malade tout makam souci non moi c'est face à l'exemplaire moi c'est face à la sagesse moi c'est face à l'intelligence na lo bango devant caméra nga na za lion mais na sima caméra na za Carmen Odia na za vraiment moi si au pour mobile a excité tout mobile pour linganga na za nga za deux personnes différentes nga sona fait na bat na ba kamwa ki o za audio mtasala bat elekela bato voilà c'est ça message mon pour na de qu'on a déjà comme un nouveau marié Mania donc il est capé na nzela caméra et au sala moi bien et là on est bombela ki na mutemo qui m'a besoin bimisango au bimisango à cette occasion pour koloba la manya ya route koloba tina bi ke manya linga Joël Makasi pour ba biso to yebi histoire bolingo ba biso vraiment nde e bandel nango to yebi manya vraiment da dele de bala sa ke linga mbanda ye ngami mi na koloba ndina Joël pour manya ko recevoir Joël te on se comprendre mingi ndeno funa na loba ne mingi na Joël paradis to linga ko mingi kongo exceptionnalité nzambaza na yo soko mon par exemple nde manya tamsusu banomo na manya za ki bongo tafo bala e tamso tango bali banomo na sikuba comportement manya mabe non singa no mona ba parent manya omona bande kwa manya ba marraine na bino pe bazali bo benga bo sola ngona bien osana mutema bo papa ya munene pour tout le monde est suspect ata biso pe ba camarade na za mutu on se comprendre goko ya pe pesa ngape confiance ngape na luka mutu mo bela luka pesa confiance na beteta msoli solo e bisinga manya sali mokileza bongo menga la ko préférer Joël ce qui ça que lelo manya comme ko changer comportement OK manya comme ça ma mo ya bien te o luki famille na ye Gloria menga la linga ko tellement est trop ba grâce masikini ba Lorraine Masela balinga Mozizo Lorraine Wata Arsène de Paris ya la maman Lorraine alinga no te mettre voilà Joël a alinga vraiment manya na motema na moma pour manya kota manya ko no simbate Joël ko décevoir bisoté zana mana bien obi pe passer ya manya ce qui problème on qui pasteur bo sololi et ça la bien samba sunga bino bokeli bo so bo tabana bozo bakoko en tout cas bo ça la histoire mo boye et comme ça bat na vie voilà on a ko bakala Joël pour na manya na lo te pour manya akaka mo baliti
nayebi te tant sotia okufa akolinga mobali lokola nda lingi jelo te. Merci beaucoup, c'était là Carmel Odia, la fille à papa, une très belle émission avec elle. Donc, bon comprendre que la vie, on a film dans moi, Songi, so moni, Carmel Odia, Moura, mais qu'on s'est déchaîné un peu comme Internet et Tambola, bon, donc, so peut être unité, bandé, donc, il fallait qu'à manifester, bon, donc, émission l'équipe qui toque, je pense que dans Tic et Laïe, après ça, moi, ma dédicace, et surtout, je dis un grand merci, la place qui toque au national de coiffure, Queen Air, donc, Batutu Boa, Napoto, Batutu Boa, partout dans le monde. Voilà la personne qui la famille Belanga, Sénat Belanga monté matin essaya Sénat au même sangambo postaté zoinda dege batbazo lula yo moi ça chocolat moi ça boya choco Sénat Belanga Stéphie Belanga balobi no contre que Belanga en Afrique du Sud tantine Adeline Belanga linga ko tellement maman est trop ma bisu Belanga maman et Kevin Belanga ma bisu Belanga maman et Kevin Belanga Fanny Belanga la linga rabino tellement vraiment est trop batutu bolinga ngai babi Junior Kabananga kocha meilleur buteur. Okocha Anel Kabafosati yebisa Kabananga na linga tellement trop Zadio Kazazi Kazadou tout Edo Kayembe Cédric Bakambo triple joué par trésor pour tout tour et à Gaga. Toi c'est la minoka na mondial. Dieu merci Mokani ya Marlène Tessa balobi Jonathan Bolingi Jonathan Bolingi Adamo Bolingi na Turquie na linga bino tellement vraiment trop. Merci beaucoup na batutu balinga atana boa ki bino to ba ki na linga bino mais libanga ezambongo sina boa ke ya tongo nous vivons de l'époque de Guy Kizanga ebisingala ebisaka chinois kalami tazo sepela nous vivons de l'époque de Guy Kizanga 1000 € c'est rien de quoi il y a Marie-France Kizanga bonga Patrick Kizanga la linga kabino tellement vraiment trop voilà. Merci beaucoup Carmel Odia. Quant à moi je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Dominique Moulumba Kanko en P4. Merci na Ushia papa na Donnel Ushia. Merci aussi na Ken Piana Magizembe na bosani Lucia Mukusa Talo babon ce jour non na Dubaï mboka Pamela Momo sa boss Kadima Lucia Mukusa ya Talo ma copine tu me manques yelanga parfait na senga ki babon ce jour na yo. Merci beaucoup Kapi Mangaï, je dis un grand merci et pourquoi pas Charlie Luboulou balobi qui est boutique et ça c'est moko na kata Istanbul dans Charlie boutique place bavé nanga fiston c'est ba tuko le ka ba kisinjo ra kalaming te pegi titan na mois de mai dans Zalana na Istanbul na Bokasi ya Charlie Luboulou et pourquoi pas aussi na Choucha Mabel donc on appelle un grand merci maître na PCP Bogali Bongongo bandeko tout à Turquie nebo zelanga ba américain donc pegi titan bientôt na kata Istanbul merci na batutu merci aussi na Christian Ononda babi le patron de Pima Bar donc ça on a besoin se retrouver kenega na bandalunga wana en face à Ango Romona Pima Bar kuna vraiment olia poulet na ndenge ya mikili na ndenga jonga olie poulet mayo kitoko melite mona pe ozongi palin donc baza pe wana na transport pour na ba clients so za musika ba okende kotika oti na palin donc merci beaucoup na batu bolandi biso boza la brancher pe scotché avec Peggy Titan de Parallelo na film news avec la nouvelle conception tribune d'honneur tozawana na mois de maman donc awa soko yebi ko li otondite oyebi ka biso ne tozaka pitopale na pitopale basi non ceci na annoncé on a zoyamba pona moi dans 15 jours avec 15 femmes ba youtubeuses on a film na sur bo ratete bo zapper pété parce que biso ba zapara biso te TV5 il y a YouTube et ça rende awa donc RTNC à YouTube biso boni Ken Piana Ken Juzungadi ata bobengi sa kete na fête o babengi sa ki Afrika c'est bambongo ne Ken azalaki Juzungadi bino bana mabe bobengi si Ken te Ken ayaki Juzungadi mama na Tijana na Mylène balobi ilustar ya ba star ilustar ilungale kinanga motema balobi Barcelone la ligne rabino tellement vraiment trop voilà merci libanga za rambo merci on se retrouve à la prochaine Boz a toujours branché na film RTNC il y a YouTube donc on se retrouve à la prochaine avec Peggy Titan le Parallelo France 24 Baki Selay le New Time après son lit. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Bon,
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.